kosiba ya bien mbasala ka njo to fe ninga na eba fe kota ka likata o ba mo ba ndumba ti mo ndumba te mo wa sepelisa yende nzo oui ba papa fe ko ba kosiba biso basi na mo so vunga bena mi tandi la ngai o mo lembo la mabele sanga emo mo misapi parce que so ni ngati mo misapi non me sepera bien mo se mbana tu mo misapi o kota o que ça l'appelle la ngaba mama bon meka kaka na biso bino bon meka ngo kaka bo pesa nga raison ngali nga kosiba makasi ngabe kosiba nga ngo makasi sikukane nga na kosiba makasi bongo mbali lokola kende mbali angani ake ya tamboli sope wapi so pasala msa nini ayesi ko retard tema ye retard na yebi no te po ni tina ni ya eli retard nga na yebi ngote ale nazuka mba moko na benga na mbali mais si olala te po ye retard ye 22h ye 23h ba maman c'est quoi le problème quand kosiba ezala na bien bona butu kosiba kandi za bien na butu bongo ale ozino papa bengani obe olala te po ye retard ale ya ne pas na novelas na tongo ye novelas ozo ya mobile na zoki na nkopo yo bengana kinga ko bengana mbali te ofusibanga bien ngalinga no ofusibanga musu sisinga mabele ozupe sulu boko no simbi suna mabele na mtumbe msusu ozusu kulikonango banzo niata Menanga mabele pena finanga makasi pas na mnyana mobile te na mwansi finanga mabele malembe finanga mabele malembe on a mis nga de matja likolo mona na mona angel ba uta de gauche à droite ba okita siko yo o mela nonga mabele te o finanga mabele te o lianga mbanga te na yo kandeni so na zui mobile na yo akoti na libolo na nga yo ka elenki toko maintenant pour ça je vais me battre na bibliothèque les promesses qui nga Giovanni na yeka pour no isa ba mama ki to so na libolo ero koti si musapi na yo bimisi ba perte blanche etikali sec ozuka gan wana otila même ali le koti si sur to biso basi o senti penje tout penza col nyonso obimisi o tuti ko lobimisi mama ozonga na bomwasi papa okota bwa kangami awoki gu normalement mwasi asokola libolo na ye na misapité asoka libolo na ye soit na sous-vêtement élément ou bien na gant oya bana otosokola bana ozuika na otina mai elembi oziongo au système olingi yango ogumbi yango aluzwi na kati ya libolo na yo kombo na mbetu ya nde nalinga balalelanga nalingaka mpe balalelanga surtout na mobali na mwasi te mobali pena lalelanga bobio na yo kaka olinga te osibanga te ndetinga pe mwasi na lalelanga mobali ko osibanga le mwasi ele minga pe matena mobali na mosibanga mobali pourquoi pe siba mobali makasi na siba ka mobali olinga te ai kota na makasi salikata ngana vivre te bon les bien on vivre ndeni oh même comment ça la peine en bango mais bon on va ça la bango pour marcher électronique ba tiaka ba pile ayoka sentiment de bon ayoka abengi bon c'est pas si coup circuit muta okufa bakufa lisute pour na kati kuna ben malheureusement za pota mais kolala mwasi to kopesa mwasi sentiment eza kozana likata munene te nde bato msuba loba ngana yebi kosiba bona bote kosiba bien eza oyeba sentiment ya moto oza na ye ngaso sentiment ngeza mabele mwasi mususu mona sentiment eza misapa makolo alinga balembole makolo mwasi mususu mona na suki awa musu na kingo musu na nzela lisoko donc eza banenge bele yango na globalité ya nyonso sala nyonso na moto oyo lingaka mwasi ko siba mwasi libolo foi ba siba libolo ngo bien ziki sango foi matango senti ki kateso kota il faut nyongola ngo mozo nika ngo makwe oui moto senti ki likate kota na libolo nanga yo pe mwasi ko ninga te ki ozo ba bien ba biloko ba makato mikia wana e sa kitoko te tant yo bi ki libolo za munene ka pe likata munene potanga ko sanga e sala bien yo za libolo munene oki ko so ko siba na mo ibonde za mo bien mo za na mo kilime kitani papa lelo koyoka ye mawa te aza mwana ndeko na yo te aza mwana nkasi na yo te siba ye ozala mwa clinique tama malili pende kota siko chambre na bien climatisé oboma ye akufa oma bena vana bamundo kezala mobali na jour na siba tala to tonga bino toloba ape
neti nga bila so similo nga bien te nga mona nga pasité no ebiso vérité papa ele na tondi ke bandela siba nga lisusu soit tu la moni ko siba nga tena ko lukelo banzete nga mona traité nga ba fiba nga nzali soko obitina ni ba fiba nga nzali soko po bakuta lisoko yango propre bakati yango bapoile eza soin ntango okotisa lolemo comme c'est bon parce que yo mokoni baosibo bafiba wana nzala lisoko mibali oyo bakanaka basi peti ana ifozwa penya 9 coups ifozwa penya 14 coups. Ah papa kaka yo moko oyo obwaka makila pamba ominyokola basi tolinga travail yo telisangaka nzunga nzombo komisoka moto nase bina ta 2 jours nakokokotelisa pina soko na nzunga nzombo te biso basi tolinga bongo bakwe belebele wala belebele yo okotika piu obwaki yo pena monike na mobali deuxième coup piu obia na okindi troisième coup piu na okindi 12e coup obia petit ma sentir elote ngalingaka 3 coups mais il faut na sentir moto kitoko kosiba ekipara place te ekipara place ata na kiti ata na sima ata wapi osiba na l'aise omuso oyebi noka mbetu oyebi kobaola mbetu oyebi komaîtriser mobali na yo na mbetu en tout cas ata bobimi libanda boswani bofingani eza ke bofingani bamabolo makata bato bayoki yango bapi nono mwasi wana aza mwasi te ayebi ke mwasi na ye amaîtrise aye place nini mwana mwasi tango za na mbeto na mobali na ma chérie kozela kate ki papa ndi apeso elengi banda ko fibela ngai mabele ba fibaka pe mabele na mino te lulemu ozobenda ngo kwa bébé ozo comprendre ozobenda libela mobali no kito soko koluko yemba oyembi mwa muke epesaka mibali plaisir makasi o mona peza nzoto apere telemi yo zela ka pere ndaba na ko chipote opo bubulu na etelema yo po ko telemisa eloko mobali nao o telemisi yango penza o pesi yango sentiment moi o bave wana ekomi obima ya maya claire na pe bima bango nete bima pe biso ozo comprendre c'est que mobala koti ce qu'on a bien sentiment o comprendre soko silisi o luki moyen nyonso ke o pesi bizu asuka alors o mona pere yemo ka baluki déjà ati on a se musala ebandi tatami ebandi ezana mibali musupo yo ka sentiment faut pesi les fous soko pesi les fous nete akoyoka goûter o libolo kaka liaka libolo te changer oh nga benganga ben moi nanga quel nom je dans WhatsApp oh nanga to so na posa basement na posa aussi ba na non dele non ça là oh non na taille de non bon là que vous ça ne vous partager elle nga tellement trop bisous bye ozu pene mobali na yo sopela ngo nesclé banda ko sise mobali na yo tango ozo sise yo no mobali verser dans sise te mobali pas verser deux coups dans sise non ba sala ngote mama linga mobali ata melaka kisa bukoko ka ndenge ozo sise a verser mama ba fille mususu mona kaka na sise na ko caresser mobali moto aju mutuka yo banda bolinga na mobali ata vela pa mobali asombela yo na mbeto nana tala na mbetu yo na tala no yembo na tala no nini ngana na tala na mbetu nana tala na fiba mobile na likata yango nde tala na mais normalement na yebike mkomo na tala pendant 5 jours abetanga kumoko mais na katanela encore nga na katani français mo ebima mais dis donc putain c'est quoi ça ana tata musuyo mukolo soka sibio mais faut oka gumo ko oje dans soi opesa oti aussi banana on va technique ya mutu na tunda sibila aussi ba l'équipage théorie banana on soupe de 18 ans ba déverger dans la minute auto à la chasse bon moi à côté le côté mais tata on doit ça peut-être perdre à sibio c'est retrouver que tina matrice pas sibio comme il va tata mikolo pour les donc tata mikolo azate baza mibali pour na mobali mieux que ça normal comme tata mikolo azate o caresse nga na caresse o nalinga nga mona mati na sibi mobali nanga e ane bele bakamwe babi kosiba mais oui mobali kanenga siba ga yo mwasi yo poko siba mobali makasi donc eza réciproque bilo to salaka mwasa libala alala kana bilamba te mwasa libala alala na robe de nuit te mutu ko anga na libala na kola na robe de nuit jamais non là il mwasa libala alala mutakala
mba mtomoni talikata muke mais et puis msala mba pepela mike swaka ya nous ça na pepela mike swaka makasi moi c'est ça lingani mbalite azani déjà que likata munene wana likata munene te moi c'est ça lingani likata mon normal musuba lingani likata muki zamba fi musunga na ebi balinga moka makata minene mais moi na tanga komona mongezati alinga moka mbelo za makata minene moi c'est ça lingani bazani likata mon normal o babi na ngado yo do babon jusqu'au lingani likata ne na répondre na te lati mo sing mo robi mo boya bien pombala ko benda ka sing pandi ba ko tikali kata tui ezo na ho tante no ke olu ko so kale so kitita so ba boye mo to ba ka so na minene na makasa na olu mami kidanjo to ma do sing dandi da mo tango benda ka sing pandi boye mbali kama to ko tikata likata mamo ekomi ongola ta sing te poani singa ngwe bomayo o tenga linga singi te ponde vanda na njali soko bongo na ka telefone pesa porta libunga ya e pesa porta libunga fiu balata ngo ta komona mtu zo kende zo tenda kaka azo yo fiu azam takala alati string mama yiye kulonde balata string te Antoine a 3 madusu o esa la que c'est puis ça mobali comme ça mobali na ba niveau mon boé lui duso liboso eza munoko oui yami balé eza oyo ya liboso donc libolo na biso ya basi ya liboso puis a misatu eza lifuni ce qu'on a comprendre est ce que munoko eza lidusu ndeni mais quand on explique oui munoko eza lidusu parce que biso basi donc to système mobali fait que ce qui biso to sala boy donc et ça là que non cause ali dessous mais tant ma position mususu de ça là que fait que mobali tango côté lo nae de ça là que comme ali dessous tant mobali azo sala ba va et vient wana de ça là que munoko pe comme ali dessous pe kala mingi te ngamona la kisabino de ni ça là que comme ali dessous bidomo boyo kinde bien ka lobby abi munoko pesa kali dessous tango ozo système mbali to mbali osa ba va et vient ezate ka yo o système mbali bete mbali pe akosa ba va et vient kanda sala na seka ne pe akosala na munoko aposo msupe ibati na rapport sexuel ba te belé ba kanga kana position wana olalika ba pandi makomba lo timbala sala tout mode cheval aussi et elle a bien mobali ana position na oya préféré ke wazala ke no soki asali position na awumela ta ko jouer la elle film sur base sensible na pornographie donc soki c'est assez célibataire bon atali ka film wana il faut c'est obligatoire il faut mobala matai tu peux regarder ça on mobile na yo ou bien à des fois que ça pour préparer maths na o bien que mobile na lelo bon on a rendez-vous au taleli film wana o talelo telo kanyba position taleba position o talo ok era na kozwa skoshi na ngana mbeto era bongo moi ça libala alala kana bilamba te moi ça libala alala na robe de nuit te muto ko ngana libala na kola na robe de nuit jamais non là moi ça libala la mutakala moi ce que siba moi si libolo faut y baro siba libolo ngo bien ziki sango faut maintenant on sentir qu'il kateso kota il faut nyongola ngo mozo nika ngo makwe oui moto ça dit qu'il kate kota na libolo nanga yo pe moi ce que ninga te ke uzaka ba bien ba biloko ba makato mikia wana et ça kitoko te donc oui bi libolo za munene ka pe likata munene faut tant ko sanga et ça la bien yo za libolo munene ok ko likata mukia au fouté au caresser nga na caresser na linga nga mona matina sibi mobile nanga et ane bere ba kamwe babi ko siba mais oui mobali kanenga siba ga yo moi si poko siba mobali makasi donc eza réciproque bilo to sala ka nga ba fiba nga nzali soko obitina ni ba fiba nga nzali soko po ba kuta li soko ngo propre ba kati ngo ba poil les a soin tango ko salolemo comme c'est bon parce que yo mkoni ba sibo ba fiba ona nzali soko moi so kali kata mobali binazana na likoa na likolo na ngwana na rondo ngwana kati sikweza na mwali busumo na kati wana lole muzawana usibi bali kata mobali mwana kati na ngwana likolo na ngwana dibuswana uzaka lole mo kotisa moi si zo lole mo na yo kaka oyo kotisa mo ni kata na binyo sote ona so wanso to lobie komina mo ko to travailler to lole mo pamba usibi onka usika lole mo na yo ozo
ozo balancer au kalikolo wana mbali mtu mwenye talikata mukeme msala mbapepela mike swaka nous ça pepela mike swaka makasi moi simsa lingane mbali te azane déjà que likata munene wana likata munene te moi simsa lingane likata mon normal musuba lingane likata muki namba fi musunga na yebi balingamoka makata minene ne mwana tanga komona mongezati alingamoka mbele wa makata minene moi simsa lingane mbali azane likata mon normal o babi na ngado yo do babon yo skolinga likata ne na répondre na te mibali o bakanaka basi peti ani ifo azwapenya 9 coups ifo azwapenya 14 coups ah papa kaka yo moko oyo obwaka makila pamba ominyokola basi tolinga travail yo telisangaka nzunga nzombo komisoka moto nasebenya ata 2 jours nakokokotelisa pina sokola nzunga nzombo te biso basi tolinga bongo bakwe belebele wala belebele yo okotika piu obwaki yo pene omoni ke na mobali deuxième coup piu obia na okende troisième coup piu na okende 12e coup obia petit ovement sentir elote ngalingaka 3 coups mais il faut na sentir moto kitoko Antoine a 3 madusu o esala que c'est pays ça mobali comme ça mobali na ba niveau mon boé lidusu liboso eza munoko oui ya mibale eza oyo ya liboso donc libolo na biso ya basi ya liboso puis a misatu eza lifuni ce qu'on a comprendre est ce que munoko eza lidusu ndeni mais quand on explique oui munoko eza lidusu parce que biso basi tant que système mobile fait que ceux qui biso to sala boy donc et ça là que non que ça les dessous mais tant ma position mususu de ça là que fait que mobile tant côté là nae de ça là que comme ali dessous tant mobile azo sala bava et vient wana de ça là que mon peut comme ali dessous pe kala mingi te ngamona la ki sabino de ni ça là que comme ali dessous bidomo boyo kinde bien ka lobby abi munoro peza kali dusu tangu ozo système mbali to mbali osa ba va et vient ezate ka yo o système mbali bete mbali pe akosa ba va et vient kanda sala na seka ne pe akosala na munoko lati mo sing mo robi mo boya bien po mbala ko benda ka sing panji ba ko tikali kata tui ezo na ho tante no ke olu ko so kale so kitsa so ba boye mo to ba kale so na minene na makasa na olu mami kina ndoto ma do sing dandi da mo tango benda ka sing panji boye mbali kama watu wakote likata mama ekomi ongola ta sing te pwani singa ngwebo mayo otengala linga sing te ponde vanda na njali soko bongo na ka telefone pesa porta libungu ya pesa porta libungu fiu balata ngo takomona mtu zokende zotenda kaka azo mo fiu azamtakala alati string mama yiye kulonde balata string te